Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Bonjour. Bonjour la grande famille. Bonjour, beaucoup tana no bandeko. Inda kaka ningezo inda wana. Bandeko. Boyebi ke non, na la lité ba bonjour na bino ba bon début à semaine. Ya, ba bon début à semaine vraiment. Na bandeko pe bazo fête anniversaire na bango lelo le 26. Ticket nzambe nanga apambola bino ba joyeux anniversaire. Voilà, beaucoup tato solo là kanenge zalaka. Izo yinda na réseaux sociaux. Poutine a bois qui bombe. Nzambe nanga. Poutine basalo na matière nini. Boyoki bomoni kombo na Poutine. A bois qui bombe. À bois qui bombe. C'est-à-dire que la Poutine et le bien attendre comme le bien tirer ba ke olandele ti na toilette. Non. Star azala aboite. Donc star ce qui ka lobi eloko moko. Réseaux sociaux ningani. Belvi qui es-tu? Bon moni ke no tozo toyoka ko yebisa bino ke no star aza moko. Star aza moko. Et sopi baba kwiti zabegala na oseka bi o bato ndenge nini oyo. Toti na makambo ya menopause awo. Donc komi na makambo ya madilo. Nzambe na ngai. Poutine de l'écriture. Poutine a bombardé. Tane Poutine a bimi alongoli batu na distraction, alongoli batu na makambo ba nakoya na ba audio, nakoya boye. Poutine a ningisi ka a bombardé. Tokoti na makambo menopause, tokoti na makambo madilu que son âme se repose en paix. Mais bozala ka pe na ba respect. Bozala na respect parce que madilu ndenge azana atika azana bana, azana mama na e veuve na e aza. Bozala na respect. Est-ce que na minicho bo mona te ke no bino nde bo pesa neti ata moi ranking mo bo neti na minicho na famille yango ya madilu bo mona peut-être que non balala ki pété pour na ba bêtise abo. Balala ki te. Et l'oko kaka moko eningisi Zaïre. Vous savez pourquoi? Parce que les gens bavandaka kimia, batu batalelaka belle vie. Si là, abwaka ke belé. Est-ce que bobo na biso to bimaka? To bimaka te? Oyebi poani po to pesa ngo valeur te. Po soki ngana itina si là abwaki nga mama BBC na eko vandela eloko wana na yebi keno oya bwaki eli belle vie. Soki na eko lobela yango na pesi yango makambu. Et puis na respecter starter na lobaki yango lobby. Si la abwaki la belle vie chaque jour. Toi o lobela yango te. Po nini? Po tolinga to tike leka bongo to tike bongo fainéante to tike ka keno moins sérieusement roboui. Et po na ko respecter Poutine. Tokyo bete lango setete mokili nyonso yeba nini o alobi nini afingi belvi boy te loko abino na minicho belvi abwakeli ici là pona sila abima na madilu respect ezawa piestar famille bota toza na filme na biso tozo tala ya le chemin des chaos. L'obit total qui déjà 10e épisode, je crois qu'il va dire chité.
Maman Marie-Hélène, quand ndenge Linda asepela ki na ye na ndako na ye te esali ke non. Papa Blaise asololi na ndeko na yo papa Patrick azwa nanu ye parce que azwi ba place akotia ye te. Toyeba ka vérité parce que Maman Marie-Hélène ndenge azana aza elema. Toyeba te. Ndeko moko alobi o Maman Marie-Hélène akoki ozala mama ya nani ya Daeli. Alors attendons voir parce que ake kovande pa nani ake kovande pa et pas Patrick. Mais Daeli abimaka na Patrick. Toyebi te ekozala ndenge nini. Et voilà na osenga bino bozala ebele wana. La grande famille. Réseaux sociaux lobby batu balali te matakita. Bellevue fi alobe lisila. Mais soko landi likambo yango Bellevue alobe lisila wapi. Bellevue alobe lisila wapi. Tolanda nanu ndeko mwasi comme ça na ozongela bino. Tolanda penza ndeko mwasi po eza makambo o biso to yaka koloba butu loko amoi. C'est juste la méchanceté ya bato. C'est juste ignorance ya bato. C'est juste ki motema mabe ya bato. Si la baza série moko na Bellevue te. Si la baza ba masa na Bellevue te. Mais ye moko si la zozanga façon ya ko imposer pe ki mukolo yango na normal. Mais aolinga ka kajole on dirait que nous aza mwana moke. Mais biso nyonso mokili mobimba toyebi ke si la mukolo. Madilu akufa ça fait combien de temps? 20 ans sikote. Parce que si la bimana Madilu na nini. Bozo ko bêtiser star sans pour autant les savoir. Makamwa ménopause a bobo yaki makamwa ménopause. Yé pas au côté muto matala na muto moko boye donc na oyeba te soki ezanini. Nyonso na nini entourage ne ya mabe. C'est elle qui va regretter. Entourage moko boye oya zanango o sepelate. O ezo sala ke non respect na ye moko ezate. Elle devait ko imposer respect. Il y a tant qu'il y a à imposer. Mais ami qui anticipe on dirait pas à âge moko na ba belle vie. Bota la tabino moko. Et qui moko les ala bien. Parce que ce que imposer qui moko ba ba respecter ou ba ba banga yo. Donc Poutine a boit qui moko. Yango wana na lobaka keno jamais. Oh barbaka. Ma bébé c'est Bellevue bimakaka aya koloba ni. Bellevue ko bimaka jamais. Po ya ye nyonso eza matière. Bellevue obimate. Bellevue obimate. Ate yindi ndenge ni lumbi solo akobimate. Oh ma bébé c'est abimakaka aloba aya koloba nini. Na ba écrit auto za na bongo ba tu moko boy ba za se pende na réseaux sociaux ba to bazanga compréhension. Maloba kaka moko soki kaka lobi boy ya shalom kaka Bellevue ya bimi alobi kaka shalom eningisi Zaïre. Bellevue avandi kaka shalom eningisi Zaïre. Azo jouer na e théâtre kuna ménopause kaka eningisi Zaïre. Mutu atuna te o miziki ya nani. Po bino les abakwiti, vous voulez maintenant nous informer na communauté ya koloba kenon, tokoki ko citer kombo ya Madilu te na minoko na biso. Kobanga nani. Moi c'est à Madilu aza. Femme na ye légitime aza. Mais tout le monde qui m'a quand on moussou super ce qui y a nani abima qui a ceux qui dansaient ceux qui n'y a pas abima qui a abimi awao boy qui ko attaquer était Bellevue atanga kombo ya Madilu te na sens nini.
Vous aimez la grande famille pour partager. Yonasi la musolo la kate likolo ya Madilu. Nga sa umana na mtuti nga za kina yi na skop mana mtuti ne bite so sila eba ki ba mona nga ba eba ki no moi si ovie azarana ye na minute yo izayi même so azo beta concert et ndopito na répétition na ye na podium na likola podium nga na ndoza na kiti likola podium na vandi ba tout ba théâtre ba ndo ya ba ndo mona ki no copine j'ai wana na zo rêve ma tante affronter bambanda et tout mutu na respectaka mama bia ndi na tikala ko affronter te ke na mso abengi pendant benga nga na mo na pe téléphone non ça ni est grand prêtre mère mais ba o temba tikali ba na ko ba makango loko nga na zo na ngata olandela monte Est-ce que ça n'a ndenge nini Miss Michel Kobi o ça n'a ndenge nini ya kobimana ba ministre ni Bozolanda. Donc, boy linga pe ko ya ko valoriser likambo yango oyo baba nene ko batamisa ede ko batamisa. Moninga mwasi alobi boy bien bato théâtre ezaki dans c'est ka yesi la na bade oke wana. Bande ko botika ba makamu susu soki ezoleka na ndenge moko ya propre botika ngwe kede na soubassement parce que likambo ya Madilu eza respecté pour na mama bino à la logique. Boyo ki ndenge mwa mwasi wabi ngane nazaki na podium ngane na bande ko vanda na podium soki azobeta boy parce que lorsque bino bozo ko bimise loko wana pour Bellevie alobaki te ke non o sependeni elle a juste demandé une question oyo bandaki ko mériter réponse that's all mais bino boye bo kamati yango boye bo bandi abwakeli sila na la place à sila na soni franchement. Donc na minute bolinga batu o ba yebi vraie histoire peut-être ya sila peut-être na Madilu ba bima ba ya ko lubela ngo soni ya bino na ya mama bino bo réfléchissaka na ba sortie médiatique na bino soki bolinga ka sila wana tant bozo ya koloba boye si la vanda te pona ko yebisa batu boye pona Madilu mais ko moi si o penza azaki pe likango Madilu mais yazaki penza ke non après peut-être grand prêtre mais nan maman bia ye wana ndazaki wana salobi yango oya koloba ke non peut-être si la nabino babaneka ko zoye peut-être ce qui ndenge nini yango ba osakanela eka bongo so ito bito ke na makambu ou encore yazaki kaka na ke non azala pe azo pe moi muke ndenge zala. Siko à la logique na likambu oyo eza likambu moko ke no bino bozaki bato moko ko tombola yango te pona respect à mama bino pona minute oyo kozana bato ba yebi vraie histoire bakoya pe bakoya ko banda koluba siko banani ba obima ba mbendre banani ba obima ba bourrique bino to na nanon likambu oyo ne ndeko mwasi ndenge alobi comme ça na ozongela bino la grande famille bo aimer bo partager bo bimate on est là sala si la banda musala avant si la banda musala avant toyebi mbo ayeko banda musala avant toyeba ki bali parti si la peut travailler si la za mukolo pona ozala ona so bovandi wana omona ye magala ke no loba bweni baza bajite si la za grande sœur faut pesa mutu na mutu n'époque na ye na musala sali côté wana tozo reconnaître si la abana musala liboso ya Bellevie mais Bellevie aza mutu a répondre à batu te. Faut bien comprendre Bellevie za mutu abandu ndenga na lobaka ya ube ba Kongo banene ngala penga Équateur tu Équateur batabandu tu batu banayebi na mambo kabula te Bellevie mutu abandu bango baza bato yo balobaka te mais ba évitaka ba problème c'est ça si là azali mukolo ya Bellevie nana to abo aza mukolo ajimona sila mamni ozoloba wana bon aza ajimona sila si la za yaya ba yaya si la to sa na bona Belgique na yebi bango message ezali boye si la Bellevie baza bato yo baza ko éduquer masse il faut c'est obligé bazala na comportement oyo peuple congolais de partout o baza ko tala ezalo wana ngebiso to zalaka soki na bimisi soso naza kokata
baleki ya 20 ya 25 bazolanda biso bayebi ke lokola nazwi copain na nga nayebi kolamba te nakende mosusu kotala mama Magali na koyekola ta ndenge ni balambaka. C'est comme ça. Sila ngai moko na soki tembe ezali na koti meme na TikTok na obimisa. Sila entourage na ye baza bato bafingaka. Kongola landaka mutu na intérêt mbongo, oui. Mais le problème est que musala oyo bino bozo sala eza ko senga mamwala te bino bokomi na mamlo kola ba musicien oyo bali parti basala ngote oyo ba esengo basala ngote oyo ba mama bomengo ba mama man basala te comportement wana mutaye na ngosila na Bellevue bokomi na tembelo kwa neto konaka Fali na Ferre. Mais bino bozo bato musique te wana eza ndule bino boza batu mwasi ndenga kokende libala ndenge ni na kolata tozozwa ba menace pa tozozwa makambo malamu epana bino mambo biso te yaka mwasa koyeba kokanga makolo mwasa koyeba kofana na ndako libala mwasi fo lamba ifo sukola ndako eza makambo sila na Bellevue ifo bangonde bate ya biso na repese exemple kwa moke pour le moment de tozabo sila na balité sila sana e leader équipe na ye mais ya bakou mais aza na mobilité officielle oyo biso tout ba congolais to yebike ndenge tozali boye mama Olive azaka mwasa Kabila mama Denise azaka ya Tshisekedi mutu boya za ya Bomefsila aza na mobile officiel te ata ndenge boya zo chama kamba ba mindele wana za na ngolukuta mais mobile officiel azate Bellevue aza na mobile na ye congolais ata soki mobutu azwaki ta ya koite ya bino te mais quand même toza na bolingo ngai na za po mutu te bomona ngala ba mam na bino te mais na za mutu na sala pe analyse toke na question mobile ya Bellevue abane ko sala pa mama Olive mais mobile ya Bellevue aza mona mukete po mama Denise a dirige côté wana bino to bozo ba kitu bovanda mwasi mobile ya Bellevue azaki na mwasi ya étranger. Soki mwasi wana biko na étranger bazu étranger ba tie aw bazu congolais ba tie aw le choix est clair to kopona mwana mboka na biso ezali Bellevue hein bazu étranger ba tie aw ata na za nemino na lingaka yote okobeta maboko pa mwana mboka yango moni bazo boto na biso mboka soko komi na kanda ozu be étranger otie bango liboso ozo sala ngona sa kanda mais oyebi to za ko détruire mboka. Mobile ya Bellevue asala ke pa mama Olive elingo la sate ke mama Olive ne muta sala choix ya baso ya kubima na bango ça c'est pas bien ba congolais azui mwasi na ye alingi Bellevue alongoli mwasi wana bino bokomisa ngo lokwa bokoy bolobi makambe pa mama moni pa muto azali na mutu ya train et pa mama Olive toyebi ke za Bellevue ezali sila te sila nde Bellevue mutabende nde tofandi boto za matoyebi makambo sila mutabendi eza Bellevue sila za moto ya mabete nani Bellevue za moto ya mabete bendi sila mais lokola ba congolais baza na kamo ya trahison bake ba trahi Bellevue mais Bellevue pa monene normal atiki na ye atikeli sila kitia bokonji wana na o musoza ka mukuselo kwa ngayo komne na wabimana papa wemba wana komne na na pia ba matière komne na niko we mukuse wana bimana papa wemba komne na pia matière yindi lelo na TikTok komne na niko we mukuse wana kwa zakalo kwa ngai komne nani Aisha koko makangwa papa wemba na pia matière lelo eterne che yindi nzambe na kufi ezwa kabata page lelo bakubamba awo wanga na pete Aisha koko makangwa papa wemba bimana papa wemba nde bango babani kosala mwa bisalela Aisha koko limbi sanga na obetaka lisolo ezali kama kokosa to bimangi na ye c'est ça un peu ça tika na zonga ta vie na biso molokai azonga pe na temps boko kunda pe papa boite biso bala molokai toza foto macha mafuta c'est ça boko mi na place wana tant boko mi na place wana tant Bellevue azaki na place wana bazale ko futa bino nyonso tu bato théâtre boke no kozwa baloso boke no kozwa ba makala bozoke no kozwa quand même biso tu banomona soki muta kufi bozoke ba mama Olive ya tikele bino baloso basoso biso bato sala video na ngesala 100 000 eza wana na YouTube
ngai na tina message Maman Solange lelo eza ya koyina tala muta finga ngai te na bolingo nzembe je suis congolaise de père et de mère to solaka pembe to buka lokuta te to lo ba vérité Aisha oui abimana fait beaucoup Aisha ko yebiti obimana vite bino bobanga mibala mikolo te bino bano c'est ça sikoyo tangu Sila akomi na Mama Olive wapi loso ba pia bino mwasi totala bino te ngai na sala vidéo tangu dadi kitambala kufa natinda bonjour Maman Olive avec beaucoup de respect natinda message na lobi Maman Olive na place ya kopesa soki ba congolais ba kufi pona nini soki ba to théâtre bazana pasi bazana ba malade ba nini pourquoi boko tcha ba on hôpital te tema to lobelaki mingi ya moni makam mais Belleville tanga sakina Maman Olive po ba mona ke Belleville na sila kabakate mais Belleville za mukabi parce que tangu Belleville sakina Maman Olive biso nyonso to ba congolais ya ba diaspora to ba no mona bokendeke pa Maman Olive baopesa bino basoso baopesa bino bamaputa Belleville aza na motema bolingo esila kabaka te basila baza bafia matalana muta finga nga te na oloba ponga pe na yeba oloba melani na koswana bino te po bino boka bamal éduqué bozoki noswana wana boza lokola soki bolika momoko eza bozoswana bota boyebi makambo koswana eza mboka boza na mai te boza na courant te eza makambo sila na Belleville te bolekisaka ba air na bino bope bino ka ba mieti so boza na besoin ya kosala kanda bopesa bato ba droit de réponse les champs de parole boloba makambu batiela bino ba social batiela bino musala sila kabelo 20 30 40 apeso monge ebele te kotala sila na kotala Belleville sila motema mabe Belleville za motema malamu mais le problème ici là bazo couvrir yango po sila za na bato belé o ba fingaka bato ba kromo ba mama ya bato seke ya koma lokola sila koma lokola fali Belleville aza lokola fere aloba te mazana bana na epe bazali mais sila aza na bana lokola bana fali ba finga bato biloko nyonso tu ba madeso ko telema ba makolo c'est ça soki bolingi botala histoire bosala bilan bokomona ke sila aza lokola fali bata fali Belleville aza lokwa faire egola alobaka te arépondaka te c'est ça mutu abongosa vi na bino eza Belleville na sila te mutu abongosa vi na bino eza bakonzi ya mboka botika mpe lolombo yango moni nasepelaki na papa na biso champion bakole alobi alingaka te likambo vie na nga pesanga nde eloko boza neti bino no to bosala théâtre siko eloko ni sala musala na yo neti Belleville nga sawana aza boss ye loko na ye me bino na ba Belleville bo bane musala ndenge moko Belleville kutu ti lelo ba komi ko tukanisa bango na sila bana musala théâtre Belleville osala te ah mais oui sila bana musala théâtre tongo est-ce que lelo ba maman na soli parti bana ba chaîne loko ba Belleville c'est ça Belleville zalaka te mais le Belleville le problème il est tout ça dans mon kill ndeko mwasi mobile sous nanya lobani ndeko to sali a on a vie kolingaka te ozala na sima ya muninga yango monaka biso bofinga bokita neti nga na famille na nga naza le seul on a telemisa mutu même na batata mwasi même na bandeko na so na poto to saka chanter la so tem sanga na tem te ngana ko tika teka ifoka na tindika chanter o finga ngana ndenga malamu to amabe je suis Magali lo mama Maga la star et si na bimi kombo na ko kunda malisute ndeko mwasi alobineka ya solo loko mokili balingi na bango vérité te et voilà o ndenge ne makabango ezokende et on a zepsa bino ba agitation na bino wana nde bozo bima wana eza ba agitation moko keno bo sambwisa nde sila ah oui bo sambwisa e bo sambwisa e batanga koma madilu te na likambu nini femme ne légitime azana no envie ti siko atika ko bima te pona ko ba keno botanga sukombo nini te mais pona sila
Eh, bino penza boza penza, boza o balobaka penza, boza penza full. Boza penza full. Ser na biso o ya poto boyoki ndenge alobi. Eza kutu yoka siko bato Bellevue afuti yo mbongo. Bellevue afuti yo mbongo, bino ozaka bongo. Mais likambo alobi eza ya solo. Likambo alobi eza ya solo ko bakisa te kolongola te, c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais le quoi boza batu moko boye boza ba fujar, boza batu moko boye donc trop bas afuti yo mbongo. Bino bomona ka mbongo. Afuti yo mbongo si la sala yo nini. Balobela si la vérité te, batanga kombo ya madilu te pona si la na bino. Bo sambwisa ye. Bo sambwisa penza. Tolanda esusu awa. Tolanda bandeko bozala wana. Za congolaise, Bellevue za congolaise, ya rwandaise za wana wabinakati. Poto linga koto boya koto bo sala musala. Bo sala musala na kiteatre botika kindumba ya kulala kana ba mibala batu bo luka mibali bana basi bo sala ka ba teatre mibali na bino ba mona na kate wana nde tozo déclarer ngo. Bo bandi teatre kale me mibali za te pona nini bolala kana mibali ya Paris, bolala kana mibali ya France, bolala kana mibali ya Cameroun, bolala kana mibali ya Japon. Bo sala kana mibali te bo koma na mibali na bino neti biso na tout ebige. Tobo kita bo mata Bellevue azo sala théâtre za na mbaye ne moko. C'est très important la vie à moi si. Ah oui, o ekoleka wana eza ata ofingi ye mwindu aza poussière mazala mobali na ye aza kolingele na poussière babimane na mbeto abala pe ye bakanga ba téléphone baboya pe fete ezala koleka wana ezate côté wana nde Bellevue azo gagner bino. Moi c'est ata za na mbongo ato za na mituka ato za na bafani 2687 soki mobali aza na côté na hotel nada. Moi si tu fais ça na mobali aza très important et banai na jeunesse tina apocalypse keno tanga ozo sala musala oza na mobali aza ko encadrer yo aza ko yeba comment c'est très important. Mibali ya kokosa te kosa pa na mobali ya lomo ba so batali be babike so batali nana babi nana zaka ya fali so batali aigle ya fait rigola batali sinjileke ya Kofi Olomide. C'est ça. So li pa batali we ranson ba monument pata koleka wana ezate ba papa na biso ba benga ba banane papa na biso nani na bosa ni kombo. C'est ça. Moi sinyo se foza na mobali toli pe ngina tine pa ya na nga ya mabele biso benga ke ya nene bino benga ke ya Gabriel ya nene akoza mukolo asila te ya nene azali mukolo ya Bellevue oui mais ya nene aza mukolo asila te po bino so botali yenenga komi matamata na boso mone ya nene aza na 76 à 75 ya na nga mabele baleka nene tout bakamara nanga mwana yaya nene ya liboso maman Angèle je te sali mwana nene liboso bibichi c'est ma copine. Message nazoti n'est pas yananga Gabriel ya nene ezala sila ezala Bellevue baza ba collègue na yo na musala mwana muki azala raté ça c'est vrai mais le problème ezali moi babiloko même bamindele bango moko baloba yango na tout abord bo bon sa téléphone na loba na français po ekotikala bo ba no sela nga challenge ça nga moi bien bo bonga na loba na français na tout abord bo bon sa téléphone bon si ma téléphone pour boya ko rater na tuta mikona na succès mutavandi alobeli kombo na ngande na statut ya nene. J'espère que Gabriel nani Bellevue azata na message moko ya malala mosala na vie na yo o comprendre bon na yebite likamuni ne lekanaka bino bokoma ko traiter Bellevue loko aza munguna mais Bellevue pe azana ye muto moni bana batabandundu bango bazalaka so talo loko azo talo te okasa so mono te nazo mona mamno to so sala ye ça jamais kutu ebi ya to ko lexa te ko ba nene ba lokwa ba tata mwasi biso papa na biso banda ko benga
bana basi nyonso to ya matonge biseke biso tobenga balokwa batata mwasi seke ya nene aza grande sœur na ngai ya mabele jamais kutu awa jamais kutu wana aza yaya na nga bobongisa c'est ça seke mutu na ndenge tozalaka nga na kovanda ndako na mutu mosusu aobunda bitumo nga nayebi te toa na bato balinganga mpe eza tout à fait normal mais toza na bato balingaka biso mpe ya na cœur sincère vie eza bongo bosala musala bosali musala bozoteya bato bino boteya masse bino boa bato kosalela biso bateya te ke ndenge bana basi baotika mabele libanda bosalela biso bateya te oza ba histoire vraie pourquoi bosalaka théâtre te ndenge mboka baotonga mai te pourquoi bosalaka théâtre te ke boyebi bakati courant eza musala na bino tolamwi mpe boye toyoki ke bakangi sila mpo asali théâtre moko ya mamba courant biso siko tobimi tobanda olobela bakonzi wana o bakangi bino fo kosalela biso théâtre oyo ndenge nini bana basi baosala bakamaradi bayaka na bandako ya bato bazokushaka na mibala baninga bosalela biso bahistoire vraie na place bokatisaka bosoke na bamboka baninga oui c'est ça Bellevue kobongisa Congo te sila kobongisa Congo te mais bino bozala wana bobunda bituma bosala bamarche awa na poto so lipe machi babima na balabala bino bozala kaka bovandi botie batenti basuki ya bato ya benje bovandi wana Bellevue wana za pousse salite ya mwasi tosepeli balobi mais non Bellevue lelo aza capable ya kosomba lipa kosomba saki koya poto sila mpe azoya poto c'est bon soki ezalaki ke sila ayaka poto Bellevue ayaka poto to tokanto baboganie ezalanga na ata bato mibale baoswana eza na mutu moko ogane ka mutu na makambo sila ayaka poto Bellevue mpe azoya mpo bino epa na bino kuna poto eza lokwa mutu akufa oza capable fo olala ata na mbwa mpo ya poto mpo lokwa batata na bamama bamema bino na poto te wana nde depression na bino okoki koboma mutu mpo ya poto me bapoto yango ekeseni ya bapoto c'est ça mpo poto yango ya bino ya lelo yaka lokwa mutu azwi bisake matete so boyawa mbangu na libende bokanga foto mbangu soko oyoki poto koboma meme misisa koyebi biso mpona memo na poto boma tata na bopesa batata bakufa mpo boya poto me bozoya poto na mboka baninga babongisa me bino moko mpo bobongisa bokoka te bato babongisa bino mboka na bosala babelge bakita bosala elo biso kutu wana poto awa toforsa kokoma bacombattante kobundela mabele kolobela mpe bato me bino moko bovandi wana bino moko batraite bino moko bakolabo bino moko bana basi siko bino bozofanda na soki bofingi sila to bofingi Bellevue bokasi bango nde bato babongisa bino mboka botelema bobundela mboka na bino c'est comme ça bino bolingi koya korenera na bamboka bato lokuta bazalaki ya ndenge ezali awa Ariachou bakata ye batrompe nyonso boye Ariachou ake l'hôpital vérité bimi mais vérité o Ariachou aza nango bino boyebi te bino bozalaka so moto aza mokonzi jamais bayebisa vérité ke asali mabe se mokonzi akozala tor te bobandi Bellevue kaninga aza mwindu wana tia produit te mwa mwasana mabe na bino nde bopakola baproduit wana bosilisi banzoto baproduit boa mindele te boliboleka bamindele na choko na basuki ya bato ka ndenge Bellevue mama na bota ye na bois noir wana Bellevue kaninga aza bois noir wana couleur d'origine aza mabe se bolingi bokotie complexe apakola mpe choko boye boswana te bino mambo osalese ebela tovai na porte kata nini bolamba te bino bosakaka aloba na sila te mpo na nini soki sila alobi na Bellevue mpe fa luba na ye Bellevue mpe soki alobi na sila mpe fa luba na ye aloba na ye te mpo ani sila baloba na ye te mpo sila eleki aza nani bazoloba kuna mama Denise bazolobela kutu Olive Lembe balobela bino kutu bato ba internet bomaka kutu mama Olive Lembe respect bino bato théâtre bozozoka matière kuna na ndako bozoya kobwakelaka bato ba réseaux sociaux bongo sila bakolobele te mpo na nini mpo na babisi asali na Kisasa to ekole oyo asali na Kisasa bakongole bazotanga to eloko oyo bino bosala bato bakolobela bino te moto bakolobele na Congo te eza nde balobela nde na champion bakole te mpo atongi hôpital balobela bino te mpo bino boya banani komene na juju ya maga sila peso sila asali oni asalinga eloko tuna sela bango neti yo ozoya otuna nga bakestion okorepase bakaleson mobali no te nga nazolamba te ovandi na ndako orepase bakaleson yo koya te osala intervention ndenge mai ekatana na Congo sila asali oni yo sila azaka mwasi na o
Yo bozo la na baninga basi na be esprit. Pour vendre sika mo bozo revara mabela muninga mwaso to nanga sila salinga nini. Boyo ebite ke sila ka congolaise so likamisa mabiba lobele. Balobele te na yenzambe. Nazo tindika nazo chakali. Waneza mamba ba bleda ba bakansa bongo. Ba bleda ba kana ide lokwa ya yowa. C'est ça. Bosala musala bote ya batu balamba bafana na banda kuna mibali. Bosela so batete te bozaka so bofandi bozu bopanzi makolo bakale so ezomuna na bino. Yo kasi to esenga otala bino matete dese. Boyena kiete kindumba mibali bamuna na kate. Me boza wana borume bosali ba 10 15 na ba 20. Bozo déranger ba mabala batu. To lobela bino te po bino bana. Mibali na bino bana. Bolo sabe mibali na bino bana boye poto. Bo silisi mibali ya basa poto. To lobate basi mon mabosala na théâtre boleki ba 20 na ba 30 bo comme na ba 30 ba 40 mais bozaka atile mibali na bino ba muna na te mibali na bino banana mibali bazate bazaka bango moko ba pantalon na ba veste bozocha na ba saki ndenge china zo sala no sa bino pe kitoko mais mibali na bino banana mibali bazate pourquoi bolinga kolekisa mibali te po bwana mibali belé woso babenga bwana mibali na Paris yo mutu moko mibali na Paris bobo ya rappel toité mobali na Paris, mobali na Bruxelles, mobali na Suisse, yo mutu moko za na 5 mibali. Ozo moyo leksa batu mibali zate. Toli ya sika ta mutanza azali oza mutu oza kote ya masse. Il faut ça l'exemple na mobali na yo moko bobimane na porte, mobali ebi ko bimi lokola ndeko na biso moko azaka ya mbinga wana comme na oyo mobali ne bobokela ke malade comme nena. Ndeko na biso moko mobali boye ya mwasi ya mbinga boye. Mobali na mabino bokotale na lisu ata ya mabe mais na lisu ya mibalo bazara mutu ayebi kaza mo Samael aso contrôler mobile na entre na sorti yo vana na kisaso keso mobile mo za na États-Unis makama salite bano solo na téléphone okoya ko sala crise mukolo mususu tenga maboy sala boy macha lokolo oko sala crise zwa mobile na yo ozo contrôler entre na sorti ese biso to vana ka to so mobile kisasa toi mbele soka na poto wati allo chéri oza pourquoi soma litungu la somi litungu na kocha ozo yeba entre na sortia mobile mais bino bolingi bovana na kisasa mobile na zaka na Japon yaya boko sama mo sete mokoni mobile yo vana na kisasa mobile za na Japon tant mobile na Japon kuna bino na bino bolala na bino mona toyoka bino so bosona na ba dichesse c'est que lingo bima oye ndebe to sala komaka yo bino na bino bo pesa ba bisou côté bo beta dami bozo musapeza bo comprendre pona na YouTube ezoko ndenge bo sala mambwana mais oui zwa mobile siko zalo contrôler mobile oye ba entrer na sortie mikolo ba menopause ezoko na ba âge 20 boza courant nango so ozuze mama na poto moko si olongoli ozo se mobile no moko avanda kuna na suka po ya kubala yo biso tito zo ganga biso to ba kala biso botaka mkwali boso to sama ma sete to zuze biso sakana lokwa bino te bino penako ben bien bo sali vie bino ba matricule 00 bo atire tambole biso ka mko to sama ma sete to zuze to sakana te mbala mona kandale bolongola yawo yango yo ka to pesa témoignage ke to botama to kola na kisasa to bimna mibali moko parce que to sali vikunate mais bino boko tikite kunmos bo bimi yelo médical bo matie vito boko tinjela gambela bolongwe gambela boye esaka kuna ni ponga bi boke ponga bi zigida ka ponga bi na bosel makamonde zaka zigida yango na ponga bi boke ponga bi boko timatete bo travailler. C'est ça. Ah, zigida yango na ponga bite, ponga bite yene. Zigida za ponga bite. Ah, eza ponga bite. Potasiel. Yo za moma siel. À part le cours zo sabino bluma de potasiel. Pour le banasila te. Moi je suis congolaise de père et de mère. Na le banasila te pour. Si la star, si y a un problème, tout le monde a clé photo lobelay. Biso ne ba tout kala bangote. Botiga makambo soki si la zo travailler si la na belle vie baza ba collègue ya moni poison ekoti bato bazo kufa boye bate ba mama linga basalaka ba théâtre na
na ba mama mengo boyo ka ba na makambo wale na ngai bokila lokondo fa pekati mongo basango su mama mabele oyo kaka ba mama mabele ba koma famille nde baninga na bango ba okufa nde ba olela bango yango zo mono sukisi muninga mutema mokomso mutu andima ata ko tandaka nganga ke oboma yo po sukisi. Voilà la grande famille, je crois, Bouti Kolanda, de Konabiso à Mwasi. Nasima ya Eko Sala, ba nan émission ko sala sortie médiatique oyoyo. Azwa ki ba coup de fil. Bande ko matière eza. Donc balingi ba futa ye mbongo. Ba bi Belleville a foutu combien pour ya kolobela yebisa biso comme ça biso to peso o Belleville a pesa ki to leki to chambongo likolo koleka o ya Belleville botala tabino niveau botala niveau motema mabe. Donc non yeba te soki bolingo komisa sila wana nde nani nazo yeba te soki eza nini yango ezoleka. Donc mabe nyonso aussi lazo sala bato bazo mona yango te. Soki mutu aye koloba vérité pour na sila Belleville apesi yo mbongo ekomi Belleville apesaki yo combien biso pe to pesa yo comme ça olobela sila esopa famille Bota, beau aimer, beau partager. On est ensemble, quoi. On est ensemble. Tous à la focus, na film et na biso. Il y a des chemins d'écart. Les autres, au 11e épisode. Tous à la distraite, maman BBC, depuis ma cambo banda ki yo, Nathalie Kutu film était, siko yo ozo focus, na kota la réalité, ba makambo ezo lika, o ezo emporter même pas ilo qu'on a vu na yo, na bomo na yo. Or, ok, kota la film wana, et quoi ajouter ta quelque chose na mutu na yo. Siko bo sanga kota la film, pour na makambo ezo lika vraiment sur les réseaux sociaux. Ya sika, est-ce que ça ya sika? Ya sika exact, hein? Ya sikizate. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour Naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Mama Charlie et tout le moment de Belgique, Basangani pour Bassaï Labisso, soirée événementielle. Et voilà, un événement remarquable, extraordinaire, monumental, qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. To bengi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba mama, bilenge, bana nyonso. To yako participer. Babi ba place est limitée. To yako participer na dîner de fraternité. Voilà. Babi to participer na dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza na charité. Bateau nyonso nzamba pesa
motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na kati ya Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bato nyonso bana mitema malamu. Bino bato nyonso boningaka kosunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? Tobengi biso nyonso. To ya tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezana C bo sala ba réservation na bino. Boya ebélé to benga mi poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place Nabino. Vous avez un numéro où ils juste là. Au bas de vos écrans. Ma surprise, ils ont tellement ébélé. Ma concours, ils allaient. Bilo kako gagné, ils ont tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Isali. Boya tellement ébélé. Kolia, Komela, Isali. Pourquoi pas tous ces pélés et le mot? Dîner à volonté. Parce qu'ils ont dîner de charité et de fraternité. Merci. Le 7 est déjà calaté, les autres ont déjà le 26. Alors la grande famille Libota de partout. Le 7 juin, Poutine a déjà en Belgique. Alors, Bozalawana, pour soutenir notre Poutine, qu'on ça y force. Bozan en France, Bozan en Allemagne, Bozan à Londres, partout dans le monde. Je crois que Banane est place tout déjà ici. Il faut tout dans notre maman Charlie parce que et qui dit 10 personnes, hein? 10 chaises peut-être, je crois, oui. Mais sûrement, et c'est Tondi Kaka. Alors, Bozala Bao, ça la réservation, Bozangate pour Poutine Aro Zala Wana. Alors, je vous aime bien la grande famille, Babon de Bia Semaine, et Nabino Nyonso, tous Awana na pourquoi pour na filmer na biso, il y a le chemin de car, et pour ça la biso bien, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.